Roger ya solo ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bato oyo baebi ko emilie bato na ndenge moko ya kosakana te. Kaka ndenge papa Roger na utaki kolanda na émission oyo silengi kosala mokolo mwa weekend, ndenge olobaki ya solo ke ndenge mama oyo asi akoti na maboko ya makambo ya bakombata akomi lokola esclave na bango. Makambo nyonso tu oyo bakombata bakobanda koyebisa ye. Ezala bato nini bakobanda koloba na ye. Oyo bato oyo bazali kaka kote ya opposition. Oyo nyonso bakobanda koloba il faut mama oyo andimaka. Mokolo mama oyo akoloba oyo tete. Nalingi te nde mokolo wana komona. Naki titre oyo bapesi mobali na ye ya koloba azali hero. Bokomona ndenge bakoloba yango na television pona koboto la même titre wana. Bango sikoyo basalelaka mutu en fonction soki yo ozali na intérêt moko quelconque kati na bango. Soki intérêt ezali te ndeko kufuatina oyo ndenge esali wana ezali neti mama Matungulu akomi neti prisonnière na bango. Mama Matungulu ndenge azali wana akokoloba liloba mosusu te biozomona ete babengi na telefone bazwi ndeko mobali moko bayebise balobi tolingi tosolola na mama Matungulu. Ndeko mobali wana alobi ete non en tout cas ndenge ezali wana pour le moment azali penda na pasi na motema bo sololisa ye penda mingi te po il faut apema ba makambo ebele mais bomoni na suka nango ndenge balobi pourquoi ye akoki koloba bongo mama Matungulu apema? Mama Matungulu aza na droit ya kopema te, il faut aloba. Bomoni ki dictature soki osi okoti na monde ya bato oyo bakongole soki bato oyo osi okoti na monde na bango yebaka yango ete mokolokolo na bimi bandeko ata salite ya bolumbu na yo bakoloba yango liboso ya television bango tembete yango wana ndeko soko oyaki koluka vina wana poto na ndenge tosalisa famille na yo continue vie na yo tika kolinga kokota na makambo oloba nini yo nakomi combattant ou bien combattante o sino te okokoma esclave ya bato oyo makambo tozali koloba liseki te tozali koloba yango mpenza na ndenge ya solo po ete bato oyo soki obimi eyindeli yo me tokoyebisa bino bandeko ba oyo bazali kozwa ngwanda lokola nzambe tokolakisa bino to tozali kotiela bino maloba ya moto oyo azalaki bras droit na ye oyo abandaki kosimba badossier nyonso tu ya apareko oyo abandaki kosalela meme ngwanda bakampagne parce que na moment oyo bangwanda bakimi moto moko na Congo kuta alikaki koyoka nkombo ya ngwanda te mais bango basali bakampagne mpona kosoigne meme image ya ngwanda po ete bato bakoka kondima ye. Mais na suka na yango ingratitude ya ngwanda tala ndenge asali bato wana ebongo yo mwa ndeke moko boy to mwa fourmi moko boy oyo lokoti kaka na libanda vunzi oye na radio bandi koganga elengi po ba omoni micro zali koganga papa ngwanda bato kutu oyo basali makasi na kati ya pareko po ete babimisa mwa image ya ngwanda ya sika asuti bango ebongo yo papa Botamba tiela biso interview ya bras droit ya ngwanda oyo ndenge makambo alobaki po ete ya mwa bampuku to bandeke oyo mike oyo bazali koganga na radio ya mike oyo radio ya makelele ya wenze oyo ngwanda asala oyo bazali koloba ete papa na biso ngwanda me boyoka makambo oyo asala bras droit na ye po ete avant que du bras droit na ya longwa bato mosusu basi batimbela pe balongwa ebongo yo ozali koganga kanisi ndenge ngwanda koyeba yo oyo ndenge balobanga bozali koboma nzoto pamba oyo ndenge balobi ete bokozonga maboko pamba. Papa Botamba interview ya bras droit ya ngwanda po ete bapepe bayoka pe bayeba ngwanda yango azali nani. Merci. Ali bongo pasteur Makolo Kotambola. Papa Mbote. Mbote mama Mimi.
makolo etamboliti wapi po yo kombo pe ya moto makolo kotambola? Natamboliti na komi awa. D'abord eloko ya liboso nalingi nakumisa Nzambe po ozali moto ya liboso na yebi te soko kokanisa malamu lisusu moto ya liboso apesaki nga maloba tango na komi na poto na 2003. Ezalaki pebe na tango lokola boye mbula ezalaka kobeta mukolo yango. Mukolo yango kaka mbula te mema moye pe ekitaka. Neige lokola bato na lopoto babengaka. Opesaki nga maloba po ebongaki na yanola na Adolphe Ono Sumba oyo azalaki na tango wana président ya Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD. Alors yaki awa lobiete bitumba bisalemaki na Kisangani moto moko akufaki te bato baze na pasi kuna te makambo manso mazo koleka malamu kimia ezali kuna. Ngai tango yo pesaki ngai maloba na lobite moto yazo kosa soko kanisi malamu ezalaki mbala ya liboso na loba pe na yaki na lobaki pona ngai te na lobaki pona bato oyo na Kisangani ba kufaki na ba bombe ya armée ya Rwanda na armée ya Uganda bato oyo bazalaki ko soutenir RCD Goma. Donc ezalaki na limbo na lobi yango po nakanisa yo pe bayoki na biso baoyo bazali kolanda biso tango nyonso ete komba na ngai etumbo nga nazalaki na yango ezalaki pona bolamu na ngai kaka te ezalaki mingi koloba pona bato oyo bazalaki na ndenge ya koya koloba te baoyo bakufaki baoyo bandako na bango ebebaki baoyo bakatana makolo baoyo atakati na libota na ngai bakufaki. Donc nazalaki moto yo nazalaki ko représenter eloko tobengaki na tango wana pe tozo benga yango Union des victimes de guerre de Kisangani. Nabundaki mingi pona yango awa na Bruxelles. Bandeko bayebi ngai pe bayebi bitumba otobundaki awa na bango elongo bayebi ndenge nini tango naza kote ya liloba na Nzambe ngambo mosusu tozalaki ko organiser ba manifestation kili pona défense ya ba intérêt ya Congo mingi pona makambo etali par exemple ndenge nini tokoki ko ningisa mwa muke po mokiliye ba pasi oyo bato bazalaki nango na Congo na tamboli lelo pona kokoba na makambo ndenge yango soki toko kende mwa musika na masolo na koyebisa yo eloko oyo esali ete ngai na bima. Bongo lelo na kanisi si biso mingi nzela yo tambolaki lokwa te kombo na yo makolo kotambola yo lakisi biso nzela otamboli pona komonisa biso te wali moto oyo lokwa na lopoto balobaka ba profiteur te moto akwei bonjete bombuma na kati elanga pambala boete oyaki na mwa parcours oyo ekumbi yo esika songolo pe memaki yo esika pakala wana tobengi lokwa te apareko eyalaki lingomba monene to yali lingomba monene oyo bato bako bunda na kati po kaka na koluka bakimi yango okati ya Kongo. Nini yango nanu apareko ekambami ndenge nini makambo ndenge nini apareko nanu na soko kolimbisanga muke mama Mimi olobi eloko moko ya motu ya mingi nalingi yambona ya na mutuna na yo na nazongela mwa muke likambo obengaki tout à l'heure ete nazali profiteur te ngai nazali mwana ya babola tata na ngai azaki moto ambongo te atangaki ata classe te tata na ngai baki ata kokoma kombo te mama na ngai pe lokola ngai nakola na bozuite nakola na pondu na songo nakola na mboka. Donc nazali motopamba lingi koloba na kokoza motoroko anga na kokoza na lolendo te po na osa lolendo nde na nini nakola na ngana lala na bambeto ya banjete na lala na bitoko kitikpala voilà. Donc naza moto natambola na moto ka TV za kepa na biso te tata na ngala kisanga yi kongoma bilamba na felo ya makala. Donc courant ezalaki te pa na biso radio ezalaki te TVPT ngai nazalaki ko bima na ndako epa na biso kokende lokwa tozali awa na Saint-Jos kokende lokola tina porte de Namur pona kokende kota la TV
bato bayebi tango wana soki minu ebeti Zaïrois dans la paix retrouvé wana télévision eko kangama ndembo asuka wana naza kobima ekuna na butu mpo nazonga na ndako nalingaki actualité mingi nalingaka ba filme mingi epa na biso ezalaki te naza kobima mosika kokende eyikoloba ete naza mwana babola naza bana ya bato oyo bakokozwa makoki ya kotombwama epai bato mikolo bazali te nakoki kobosana te po lokwa nakomi na poto nabosana epai yonga na uti olie na sanyo bosani kasa eloko te nakoki kobosana te origine na ngai milieu so bato mingi oyebi eloko lobi ndeko motu ya olimbisa pe mwa moke bato mingi na poto awa bato nyonso balaka malamu na Kisasa to na Kongo moto moko te na poto awa tutaka tolo te biso alaka na famille ya babola lokwa yo uti koloba biso tolalaka na Kitikpala etonda bintekwa to alaka na kati ya bazongo ya malonga te o to akobenga de style américain kasi moto nyonso na poto awa koma ko tuta tolo te biso na Kisasa to alaka na mbongo biso me na ebite eloko nini esali omi kitisana no ndenge wana mamini omoni mokilieze makambo mingi nazoloba na yo parce que en même temps nazoloba ngo avec une certaine émotion parce que etumba ngai ezali po na ngai te etumba na ngai ezali kaka po na ngai te ata kona ko bunda pe po na ngai mais ezali kaka po na ngai te nazo bunda lokola porte parole monoko ya bato yo bazana monoko te bato bakoki kotombwa mana na bisika bato na kilo bazali te papa na kanisi to betana no po na kanisi mitema ya bato yeko tuta manano mingi po na kozela lisolo ya pareko yo memeli biso nzoka nde soko nzambe alingi mbala simande to zongeli yo penza na bolai po na koyeba musani no salaka yo nani kasi eloko yeko tungisama ndeko bakotaka na nzela ya we bango kuna nde basa mona ke babi mama mimi yo lali pongi yao sikuna ndeko makoloko tambola ye soki apesi démission soko pe alongbe soko pe alobi na ngbanda nyinyo soko pe butaki o soki pe mataki motu ya penzande yango to kozela to yo kalelo yango wana c'est-à-dire que nalingaki avana na ya nola na lo balikambo na lo baki meloko tuni motu na tika to kende mbala moko na to simba likambo ngo penza ndenge sike efandi inkolobete tango na komi na poto na bandi makambo ikobunda bunda ndenge oyo pesa kinga maloba ezali na mobu kotomi bale na misato 2003 nde nalobaki awa e umeli mwa mokeze lo 8 na bandi ko sala penza na bandi ko yeba na kati na bino awete ale tango na ba manifestation tango na makambo kili ngara zali nazalaki remarquer parce que ngana ebaki honorer ngandate nazalaki remarquer na bato bayebaki yeti ndenge nini esalaki ete na kokutana na yete mwana ozosala musala malamu soki tokoki kosala elongo tango wana apareko ebotami nano te elikoloba ete ngana banda kosala pona apareko avete apareko ebotama na 2005 na yebandi na banda fin 2003 ali apareko ebotami na juin 2005 omoni mbula moko na ndambo mobimba penemi bale salaki ete to travailler to sala musala na se po moni tango mobutu akufi